Fapé Ebolamba, vous pouvez savoir pardon s'il vous plaît. Mais namoni déjà Master Fabregas m'a commis déjà. Master Fabregas m'a commis en garé. Ça déjà. Ça déjà au garé. Au garé. Ouais, je sais pas. Au monde total race lingo kota da ye comme les akagi umenga. O Fabregas alela er nyonso yo wana. Gi umenga ya kota ko. Misiliazo. Na panzano mwamba. Déjà, ça a plaisir parce que moi, en bas, lamba, en tout cas, ils ont vraiment facilité. Mais il y a lambi, tolier. Namoni mena ba toado fiba misapi, namoni alende le donc somo. Ngamo na le ya kosakalate. De sali bien makasi. En tout cas, félicitations. Namoni bena ga lambi bien. De zola kisaki ata mboka nyoso okende. Ata mwasi azate. Akuya kwa mvulo ngate taka mboka mbali ya mso akomaki avayo kolanda après. De son mbali akomi ava akolamba. Ba mso la kabena do kolambe koma mobulu. On dirait que Molamba, c'est un peu ennuyant. Ma mère Balamba. Mais comment on a un garçon qui prend son temps parce que Kola va sauter. Et les exercices et qui n'a rien moutou, c'est-à-dire ma moto sala, ma bogo sala, il faut moutou raisonner tout comme ça. Mais merci na sensei donc puisque il y a déjà mon diamant. Na iba que pour matière fouté. Ya passe. A aucun coup fouté à ta mukete. Ozomona. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo. Bonjour, bon après-midi. Ça dépend de la ère à laquelle vous êtes en train de nous regarder partout dans le monde entier à travers votre chaîne Mati Kasongo TV. Donc voilà, c'est bien moi votre humble serviteur Vinimbuya, l'inspiré des dieux de Karneb. Sarabino appelle-moi Mister Tokos Petit mais Coston de Tskarna film à Kuntakite. Donc voilà, aujourd'hui, ça jour mon rôle là, jour union surtout parce que surprise eza, ne ka to prometa gibino surprise eza, mais surprise en moi lelo eza avec qui? Donc on va découvrir ensemble surprise Oyo Vinimbuya à Bombelibino, mais restez toujours branchés à votre chaîne Mati Kasongo TV et puis abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. Donc les balobi bo lamba na bino bo sala ba maleo ba star bo sala ba lubuya ba star mais ndetskara. Donc aujourd'hui on est là ensemble avec le père de l'internet, lui il s'appelle Mati Kasongo Kaskas. Donc c'est avec Mati Kasongo nde toza ko CP la pena la journée lelo. Donc il est déjà à côté de moi, lui il s'appelle Mati Kasongo Kaskas. Mati Kasongo à Bombelibisonini. Donc voilà, découvrons ensemble avec vous. Mati Kasongo, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à toi, bonjour à toi Vini, il est raconté à Moutou. Bonjour à toi Vini, bonjour à toi Laetitia Kouya, bonjour aussi Miami, côté Manike John, Tozana Nushka TV, Tozana Mati Kasongo TV, dans les Londres na Boe, na Beta, Damas Oyo, Eza Kafu na Suka. Bato baroye bapo juriste déjà membre GESA Maniké on a invité na biso à Rosala vraiment na balobani au milieu du village plutôt. Donc celui à moni mungweleki a okoma po ezala tant na zolamba ya zoleka na lutu na ye soka talingai soka ningisi mutu bo seke toleli soka chebo seke tokos dans les loto lamba matin olamba na olamba ntaba na olamba misili na olamba légumes verts na olamba madesu na olamba makoso. Donc et puis na madesu na tocha mbiso kakamboto moko na misili pe na légumes tocha wana. Donc na opesa merci nano ya liboso pa muto asali marambo nyoso. Donc maman mo mutema malamu oyo amoni batu balamba na bango abite Mati Kasongo fo lamba epa na yo moko olamba na mbongo na ngai na pesi vraiment merci na maman bébé Kimberly 18 cylindres, maman bébé Kimberly 18 cylindres na pesi vraiment merci beaucoup maman sociale. Et puis sans oublier Esther Malone dans la mère des opprimés na pesi bango vraiment merci. Laetitia Kouya pa sungingai na pesi merci na yo moko pozai na ngai osungingai toza na terrasse chez Kouya Kasongo na Bandal côté les quartiers
toza wana lelo nazolamba en tout cas donc bakestion ezala ya bino kolamba eza yanga mpona ye nabanda no na madesu mama bébé Kimberly ai Mati, avant, évoluer, oui, Mati, c'est biso, babilo rotuyo pour nous l'ambela batu, ils ont plan na yo préféré, bio saligar na posa ya batu, donc je sais pas. Te ngai na baksikaka nini madesu na ntaba. Dans tout eza guya mama bébé Kimberly. Yem taibisaki nga folamba misili otumba na Thompson jaune wana mena luki yango na moni yango te na wenzi mama bébé Kimberly a tenir biso rigueur te to sali o eza na possibilité na biso ya kosala yango moni to sali wana mais o wana nyonso tikali madesu na légume eza ngai moko po ngai na lingaka mingi misili matembele mayebo do ba plat préféré na ngai wana quoi dans yango moni na sali moloro moi bongo to betango chopo tozo courir vers le temps toi déjà ba 11h et l'ambeli nanga ba stratégie donc au plus tard avant 15h bah il faut battre à table comprendre dans bongo mais c'est pas sur misili parce que na basi beba ko la parce que ça représente plan mo ça peut difficile donc vraiment est-ce que vous en amoro banga te moi pour se monter la misili tout déjà lamba c'est la première fois ay na lamba misili ngala koli na interna grand-mère nanga l'accent indeni balamba que son âme repose en paix dit donc yé alexa biso tout kolamba donc bana tout okoli awa na bandal na balari biso tout ebolamba ba l'éducation ba manu mwendo ba irsil donc biso tout to ebolamba misili ona no betango dada na biso zala calme comme na internet kutu na ndo lamba ngata na kangi misu papa ta wa world na lambe yango ko te biloko yo e compliqué ngate nga siko na sali ndeni omoni bato tellement balamba ka ote alamba matembele alamba boye asala boye nga sikoyo nake na bango na biloko ebele mbama mpo bayebaka so tali batele réalité bato balambaka mwa de biloko motu alambi ku okomona vraiment ndenge nini kolambama okomona ndenge nini soupe ekobetama boye non namona te quoi donc mpo kolamba vraiment ezala quoi donc kobanga noti yaza membre jury membre jury mais bato bakolia baza bacoquette bakoya bamaswaku babranli donc bato baza quoi guiumenga mpe abia koya namoni bato ebele bafils mani mpe cnl alobi aza na nzela donc bato bazoyaya quoi mais bule yaka moko kudia mbote me kosomba malafu ya mbote me kosomba malafu là c'est le parole de malafu ve ngeta dia ve là c'est le parole de Matika Songo ay be boge tula bidia pona ben oh yabo benne nani ngana bige na kende fit na bige na kende place mo mutuma ndo beta ne scrabble kara abengi ma ezaki fit oh tengana nga déjà na fit place na yake pa baby kuya na icha na fit donc komela kolia kuna yaki kafu ale kuna toke kuna bonama na kutima baba tandi mesa me ofungola bonga ka olikemba moko na bi mais non c'est pas possible quoi c'est pas possible quoi c'est pas possible quoi na te fait alikemba moko quoi me a plein quoi yango na bita omoni biso bato musu baloba bana mbongo ba biso ba pauvre mama bébé Kimberly abi bon yakisa bango ke balambaka baliaka tala siko nga na olamba onde feti me fetiti donc na olamba na ngai ka po mama bébé Kimberly 18 cylindres abi lamba benga bato balia eza mbongo na ngai moko nabi pas de problème lambela muntu na mbongo na ya pesi ye donc elo ezaka bien awa membre jury nde nazobanga me to coopérer kaka elo ni ba corrompre te azaka corrompre ye plutôt to corrompre ayebaka mais je suis sûr de moi na biloko na ngai na olamba quoi Matkas, il y a un problème même chez les femmes
oyo bakoka pena comment je peux dire kosukola pena bandunda bien te parce que tu viens de dire que osala légume verte mpona yo neti légume verte wanto ndunda wana po lavango bien kolavango combien de fois Automatiquement il faut na lavango 4 fois 5e fois eza ya mai ya moto oyo na kosopa likolo mpo elembisa yango mwa ndambo après ekotisa maleo mpo na olamba ma légume vert na olamba vraiment nde toza anga na youth donc eza lokola toi des garçons des filles sikoyo bango monde baza bango monde ya basi nde baya basimbi bamikro baobanga mpo so olandeli bien bameilleur cuisinier du monde ce sont 2 garçons voilà mpe tokofute kote pa likoso te wana kuta ilo apete likoso kuna kovanda boye natali boye msi Chris tuta ndembi sala boye betango Chris abetango dada papa atie na table bato bagangi nga na préféré totikelo mwa temps omeka opona osala babiloko na yo saisonné et tu après on se retrouve après avec vous Matika Songo. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. mbeli Falling, tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. sikoyo awa na otuta yango nabwaki yango na madesu etokana yango Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. bonne chance bifino kona na Asco nakena na mes 2e épisode à Damas nakena misili na zenga misili But it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling.
C'est bon, ça va. Ah, olinga na pe bana pe na ngaposo yum to dia na isso aqui pe isso aqui junto daí eu não sei ele na mate sabe de WhatsApp les guillemets. Ah, mais on va aussi Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. ategi ache ya mike na kati. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. But it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling. Donc voilà, un grand merci à tous les fidèles internautes qui branché scotché sur votre chaîne Matika Songo TV. Donc voilà, ndenge to bandagi na bino, bomonaki bandele tozaki na invité na biso o ezali bongo lelo Matika Songo ozo la biso Malewa. Donc voilà, Malewa Bastar parce que Matika Songo c'est donc Malewa bon Malewa Matika Songo. Malewa Bastar eza Patrick Ngambe. Donc biso ce que za Malewa ya Matika Songo cheko ya Kasongo awa. Voilà Mati to utaki no Wenzet. On était ensemble et puis on est toujours ensemble. Oui, na biso bandi ko tchabilo on a ba moto et maintenant tout le monde on a des tables, na ba épices, to éviter so comme ko expliquer biso épices na épices ça et au jouer rôle na bilo nini et tout voilà. Na s'excuser non ne pas bateau baota la biso, na bi que moi critique par rapport il y a norme. Il y a Rolambela na tablier banini donc bo excuser vraiment betaki moi chaud. Moi vite fait na bosani tablier tellement na ngana lamba. Na parlé bon mon espace les amants qui n'ont pas on a préféré na lamba ah eza babiloko nyoso na olambela donc biso na ekota na misili ekota na madesu ekota na légumes vertes solo o déjà bon mon na eza na légumes vertes mwamba misili bablo mkemki yango mon atandi yango boye lokwa toza na plateau Matika Songo tozo sala awa merci na Fafansu mpipo na idée yango mon place bolamba yelanga vraiment babiloko na ngana mususu pe
na chango awa po na chaba biloko na ngani sur place moko baba faut relaxer bande ko botala biso ba comprendre que oyo ekota na ndunda oyo ekota na boye oyo sala boye omoni pardon moni ba épice eza o makoso na ngana nango déjà bomoni na moto na che jama desu na misili mais ma desu ezala simple et côté loro te na kati kota kambisha okaoka ma desu kota mbisha okaoka après nde na ko sala sikoyo ntaba poisson ngai vraiment na ebité ko na musala lelo matika songo tom si yovanda na palais baki basali wenze baye omona ngo jar karasko lelo yo uti wenze mati sali wenze na ebisa yo tala vraiment na ebité quoi na ebité makambo ekwela kanga ifafansi Nathalie Capitan place azali azone di maté que vient ya obeta ba plan o parce que Nathalie Capitan vena ozombe baje te batu bazongo baje tricage les gars c'est to kata ba image to kata dans tricage za teta kutu mesa na ngaza kutu mukie dans tabango bo bakisela nga mesa moko tabalanga yango yo dans tabalanga yango yo tabalanga yango moni nana ntaba moni biloko na to soma na wenze batu ya moni yango pe na ye na ngona ndako donc ezate ko na somba ki na fente na salabo rien du tout donc biloko na nga yango oyo nazolamba donc bato bazondima te bazala l'aise po yango nde naolamba kwa ngai de poisson boisco ya otumba donc là je dirais ouais narosenga je dirais un grand merci à notre maman naropesa vraiment merci parce que yemta cotivement western a débloqué l'art a Chena Western a Tindi Matika Songo lamba sepela liana baninga na po batu bazolamba mena yo kakao lambaka nandi marate lelo abina lamba yango moni nazolamba biloko nyoso o eza bébé Kimberly mutasenga nga yango makoso asenga poisson na misili neti batu misusu pe o bazo reconnaître pe Valère Matika Songo libanda ba sala ndenge mer na biso sali bon lamba lo pe c'est bon oui oh no lamba so mutalingi suna sa sur repeat na olamba donc na olamba biloko nyonso bat ba oloba tandakala ata babenga ngoni wangila na olamba na yebo olamba na colline interna na yebo olamba donc bande ko boteninga rigueur te po biloko lize belé Patrick Ngamba ça un problème. To Patrick Ngamba sara malewa na emobo ka mutalambi alambi kuisi na nime asiko Patrick Ngamba a eu problème malewa ba star o eza malewa Matika Songo eza nango na barando te ba problème te kwa pona ozela wape bayat balia futambila ozongisi batu na mafuta mbila Matika Songo e kota na misili madesu tondunda mafuta mbilo e kota na misili na madesu c'est tout na linga kutuna la madesu huile ya huile vraiment mais na monique na yo boma bato yo lembola sani makasi ya na bite na zonga na bokoko to betango na ko betango na bokoko kwa nde ezala taba na supu ntaba vraiment ezala ya supu ya supu vraiment moni ntaba liboke na ntabo basala o muto amboji o ce que eza plus que yango donc niveau na rolambela yango kantango za ya bouillon o kantango za ya nini barata bien avant be piste ni o tela biso na ntaba na repesa ba secret nyoso te omoni batu baotala batu musuba ebola mbate c'est ça kengai je na repesa oskoyo deuxième étape tant na okoma na ntaba na expliquer be piste na rocha omona mbala moko live nazo salango nazo cha tant na rosala pe poisson okomona pe live nazo salango na rocha net siko boye na ke ko sala nde poisson oui poto gagner temps Matika Songo ouais to gendara bazo sukola na sukoli légumes na che na profiter na sala poisson 4 fois ouais te na ben on sukola 4 fois 5e fois nde ya moya moto mais na profiter na sala poisson et puis na rozonga na légumes na ngai quoi na repesa merci na Picho Pacha Sotali Konko na Norvège cela veut dire que baolia baomela baosepela na simalango ba remercier Nzambe tala ndenge bali muto ngande babosana mukila bazolo fotika na bango Picho Pacha Sotali Konko na Norvège totalisa mokili ver kasangul toleka voilà Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling.
Voilà, Matika Songo, na tape na misili nazwa mwamba na ngai mbuma na ngai tomate misatu na litungulu na mwa tignaye na ozongwa kaka mpona nakene etape natika na kenda kotapa misili apona ngakoko te nakota misili babiloko nde nakokonde apone suko na ozonga esuka awa wana sauce épice ni na mais net star préféré ça la misili na invité spécialité spécialité na ngai bon misili eza plat préféré na ngai mais lokwa ngambo nazolamba bango yango lomo nakoprofite biloko eza na mokai te ya kobela esila yo beni misili préféré oyo eliaka bamere ebele omona ete tokata video tomona nde naokenda bato baomona nde na bananaki na nde naokenda omona nakenda c'est toujours branché, car on est le segment de Matika Songo TV. Et c'est la grande habitude, c'est que j'aime apprécier bien pour les passivement, parce qu'on est là ensemble, les hommes ont triqué de mes vues, c'est une autre carte sur l'unité, parce que c'est vraiment de vrai. Chez Kouya Kassono, et Matika Songo kolamba omoni kolamba kala na singela na répété à ba meilleur cuisinier du monde ce sont des garçons dans ba garçon nde bali ba kolamba bali sont des traditions ozongi ba ozongi singa su tango na ki interna donc tu peux te dire le Congo il y a comme de Belgium Nathalie Capitaine ou à la Missili Capitaine olia na obisili bobanga te kwa bébé akimbe ebike place mwasi ya kimba aza otala misili oyo bandolamba andolambelaka na kina tabonga mosuku na beta olamba mpe biloko baloba oyo ya dokodoko te ntango anda okola te eza soko olie mono okendeki olobi verité mais uza wana mpona kotuna batutu bakestion bango bakolia oyo akolia te otuna ye te mpo akoloba nini mpo alie te kolia eza ofele osombani kosomba nde sikoyo nde yango nde eza makambo ezoboma ekoti te betinga tutunanga misili yazo
panzana mwamba. C'est bon. Au lieu de prendre tes mains, vous sommes maintenant en train de prendre. Oh la vie, hein. Matika so ma fute mati baby sinon ebeli. Ouais, misili et lamba mande mon afumba. Donc ce qui moni ma fute mati likolo. C'est que belli. Misili lamba ma bonde mon afumba. Mungwa te onze. Te na meka nazaboé automatiquement nazoboya romeka mungwa. Po ba roloba na triqué donc yango mona na bingsaki ba mamba jiri baya mais moi sur azawa ce qui moi sur yo romeka to bengi moi si monsieur meka ngana omeka putain s'il peut y romeka tous allons à deux personnes pour minoriser différent em sunga linga mungo yo kana em sujebe déjà l'équipe si to yebati donc pour yo banda déjà na omeka groupe oyo kapedi aso na habite so ba chara ndeni ka luta mwamba OK bakisa so kivo c'est comme mama mona c'est bon, c'est bon. Ok, on est dans le groupe. Comment ça va. C'est quoi qui tourne ma casse? Donc, personne félicitations, tenez le qui tourne ma casse, à qui ça non misiliango. Deuxième étape, les animations. Au côté légumes. Légumes verts. Légumes verts. Est-ce qu'il y a bien ma vert? Eh, zélo, mon bon moni déjà dans la salle m'a ramené au saut.
ngala mingi na kamera vraiment. Tambilo to mono tina muteza nini? Mafuta mbili za madesu. Mais bato bakoma boya kolia ba mafuta mbila bakoma trop de huile. Yo ndendo préfère mafuta mbila. Te omoni tozonga na bomama na bokoko. Balisaka biso mafuta mbila elamba bapondo elamba biloko nyonso ba huile la kité. Et puis madesu, ils appellent ça dépend un moteur lambeli. Neti ngai en tout cas na lingaka nde bakolisa biso na ndako. To lambaka madesu kaka na mafuta mbila. Na lobaki yango déjà ne bandeli pas vini. Na lobaki que bato mususu balambaka madesu na huile. Mais ngai na préféré mafuta mbila parce que premièrement ils ont la vitamine makasi et puis deuxièmement ils ont la saveur na madesu et balanaka na madesu. Ce qu'on dit ils ont na ekokalingama vraiment bien. Ekokalingama bien tant on retient yango na madesu bato ba kantsana che huile bato ba kantsana che mafuta mbila. Ce que différence que ozala wana na balei. Yo mo mbalo yeba ndeni ke mafuta o eza ya mabeto ya malamu. Te na yebi. Nakenda wenze bomoni nde na sombaki. Natalaka mafuta mbili.
Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. amna tuti bapilipili wana yai mama bapista papa Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo.